mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Cluboriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Nakanisi Mikolo Yobozali à Kosepela parce que Bobanda qui réclamait 5 minutes à la musique, 5 minutes à la musique, Yango Sikoyo et Zongi, Tozali ko privilégier 5 minutes, il y a la musique pour Nabatunyo surtout et puis ba vibration Oyo, Nazalaka nango na libanda, ezali ndenge mokote Oyo, Nazalaka nango na kati ya plateau. Donc 5 minutes, il y a lelo. Bolandanga malamu 5 minutes à lelo omoni congolais et loko tolingi toyebite et puis congolais a commis motema mabe moko oyo ba kongo balobaka timambi ya kosakana te biso tokanisa neti tozui président de la république ya mwana mboka président de la république oyo asilisi masolo ya ba président de la république ya mboka na biso ya ba nationalité douteuse tokanisaki ke motema likundu motema mabe kosila mais congolais to comprendre que congolais azali ndoki ya congolais azaka congolais et puis na kotika ka yango jamais muta komisi biso na situation oyo ya ko panza ba congolais tina ki tribalisme ekoti ezali Martin Fayulu a gagné élection T. Martin Fayulu dès le début, ce qui a dit que a gagné l'élection T, à lobby en tout cas, but na biso, ezalaki tolongola pouvoir na Kanambe et ya na mwana mboka. Neti mwana mboka azui et puis azali mwana ya papa Etienne Tshisekedi azali mwana oyo to sambeleke sika moko en tout cas ngai atanaza opposant donc vraiment na koza la opposant ya Félix Antoine Tshisekedi. Bino bosi bomona opposant azala opposant ya ndekone opposant et salamate donc eloko wana na kotika kango jamais batu nyoso tout bayebi bato bakota na piège ya Fayulu bazali batu mitu eza pete baza ba faible parce que to koma boye na répéter les sous ezali faute ya Martin Fayulu mutu a diviser peuple congolais mais a reçu pe ko diviser peuple congolais à 100%. Mais lelo to kosolola na bino na émission où il y a 5 minutes avec César Ngadi parce que naza penza na méchant lelo ezali po nazong sabatu na nzela parce que peuple congolais azo comprendre le côté peuple congolais alingi makambo yo et bandaki depuis Kasavubu depuis Mobutu Félix Antoine Tshisekedi na 2 ans oyo asili sayango Félix Antoine Tshisekedi but na ye zalaki nanu leitmotiv na ye alongola nanu Kanambe na esika zalaki nango mutu akroyaki te mutu nini lelo so to lobby a kondima que vraiment que Félix Antoine Tshisekedi a quoi ce système à Kanambe mabunda bataille na Kanamba koya tambo mamba bataille na Kanamba koya ilunga ilukamba piklaki bacheke na Kanambe akoya siko tolingi nini a risque vie pona mboka na biso bino bokansaki ke donc oye karabo olongoli Kanambe bino bokansi Kanambe ndenga tchaki dauphin na ye ati mbongo ayiba biso bino bokansi Kanambe ngo olongo na pouvoir peuple congolais to timba o peuple congolais to tika ba biloko tozo lelo to kosolola na bino masolo ya guerre ya est guerre à est bato bazo kufa nazo mona parce que ba message ça la ngai loko morote so nazo tanga bato ba finga quand même ezali internet et même les apps virtuelles mais bato ba fingaka ezali ko la éducation na bango de base l'éducation s'acquiert dès le bas âge mais soko ozo kota internet ata bazo mona oto zo finga ezo la éducation na yo ngai na kipate mais moko natanga o César Ngadi yo ozo lobela kaka ba makambo ya Fayulu ozo lobela kaka makambo ezanga tina parce que bango na ba mona ka to lobela makambo ezanga tina o ba guerre à est yango lelo donc lelo na vandeli bino et puis bateau yo bazo bunga nzela na kozongi sabino na temps mais bateau baebi 5 minutes avec César Ngadi parce que bateau balanda 5 minutes depuis kala baebi kenga na objectif
na changea maloba te. Et puis tant nga nazo sabino ke botika Félix Antoine Tshisekedi Fati Beto tant batu babando mo ane dit c'est ça nga dit Félix na yo akosala ni parce que ceux qui nga na lobi likambe comme Félix no sani on dit que ça président na ngai. Asala nini azana imperium te azali na sénat te azali na assemblée nationale te lelo to suki wapi omoni batu ba pesa ngai raison na bima prophète heureusement za pasteur te so na zali pasteur mbe l'église na ngai tonda lelo to kolobela makambo ya guerre ya est mais avant to kota na mozindo ya makambo na biso lelo ya guerre ya est passé na méchant na lingi na tie na bino parce que congolais il faut to lingana congolais omoni tozali na amour te nyonso tout au président de la République au sala ce gars amour ezate et loko moko sala matin nazali ko lakisa bino maman na biso kombo Nicole de Paris oyo Paris mobimbe yebi parce que congolais a un monde complexe ozola tabilamba o boina boy o na otanga kutu ba kombote est-ce que ceux qui y au kweli matanga roya Nicole de Paris azwa ba cour na bana mindele atanga ba chiki na ye ya kotonga bilamba awa na poto akotonga bilamba on dirait ba grand couturier otomonaka donc les lots kosomba donc na couturier moko boya munene ba griffe de marque wana mais Nicole de Paris akotonga yango mais congolais soki eloko ezo sala na muninga ne ba ko tongele ya kamata azui ale ati griffe ya mutu ayeba ezali na tina te lelo nazali ko recommander bino batu nyoso tout batala 5 minutes avec ces angadi donc na 70 boulevard Anatole France na Saint-Denis donc nolo ya porte de Paris Nicole de Paris azali mama oyo akotonga bilamba ya basi ya mibali makamu nyoso tout ba retouche nazali ko recommander bino botala bino moko na bilili Nicole de Paris o nazali ko recommander bino. Chers amis, Adi Loba, Adi Loba que oui, naeko Loba, awatoza et pas maman Nicole, styliste, modéliste, Nicole de Paris. Nabina oko tongezali awa, toza eloko moko ayo salama, mabaya ya mibali. Ça y est, non, tout le cambote. Mais maman Nicole est mort, styliste, modéliste. Tamsuna, bossa ne logo mususu. Maman Nicole, bonjour. Bonjour papa. Donc les putana libana sakinango. Ana libana saki nango yango Nicole de Paris na 70 Anatole France Nicole de Paris styliste et modéliste na 2021 on a bimisi look yanga moko libaya ba garçon donc ba star ba pasteur banduliste ya Yesu banduliste nyoso bazoya awa libaya ba garçon zo sema nango côté mususu te kaka ana 70 Anatole France Nicole de Paris Nicole na simba ba papa Nicole na libaya ba garçon. De Paris. Donc bino boito landa Nicole de Paris à Salam Moussala et pas ya grand couturier moko que je préfère taire le nom. Donc atonga kaneti kaka ba mindele o bino bokota complexe. Donc ce ko pesi lamba ezali ndenge moko na opesi donc couturier à munene. Donc na recommander bino biloko nyoso tout ba retouche mabaya basi bilamba basi donc otongela yo donc on dirait penza que 8 pas ya mamoto. Ben donc bozwa ba numéro wana et défilé bo bengaye na makamunyo surtout bateau tout balandara 5 minutes avec ces anga de bavandara na Paris donc Nicole de Paris azali wana po na makamuna bino nyo surtout ya ko lata bilamba donc sikoyo to continue sujet na biso o na ebsaki bino ya guerre ya est peuple congolais na yebité eloko nini tozali ko luka
soki olingaka UDPS te, soki olingaka Félix Antoine Tshisekedi te, soki olingaka baluba te, au moins linga makambo ezoleka na mboka na biso, parce que ngai bakoko taxe ngai te des talibans o muluba nga naza mukongo à 100%. Siko tango na lobelaka makambo Félix nazolobela epo na mboka. Siko batu bazali koloba guerre à est, guerre est que guerre à est wana e bandi tango Félix Antoine Tshisekedi a comme na pouvoir, ou bien Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beto yem ta provoquer guerre à est wana. Bande ko na ngai boyebi kezali ndenge wana te. Guerre à est wana e banda kala, et puis guerre à est wana ezali guerre moko ezali complexe, ezali vraiment guerre moko eza facilité. Boyebi ba frontière na biso na ba côté kuna ba Goma wana ba est ezali frontière moko neti ozokota na Belgique, donc Rwandais na Congolais tozalaki bien kala mutu ayo bebisa masolo na biso ezali kanambe. Mais si ko bokoma koloba makambo ya guerre yango ondigo Félix Antoine Tshisekedi tanga ye mutu amemi guerre na lingi na rafraîchir bino mémoire na lakisa bino premier président ya mboka na biso Joseph Kasavubu bazo tuna ye mituna na journaliste moko, donc ya européen na okaki accent na ye azali mundele botala ye déjà na époque wana azali ko solola makambo ya est ya ba guerre à est, donc e banda sikoyo te e banda kala bino moko boyo ka présent ya liboso mboka na biso Kasavubu oyo azali ko loba po na guerre à est. Monsieur le Président, voici tout juste un an, les rebelles lançaient dans l'est du Congo une offensive qui devait leur permettre d'occuper une partie du territoire national et d'y faire régner un climat d'insécurité, et parfois même de terreur. Depuis, l'armée nationale congolaise paraît avoir bien repris la situation en main. Pourriez-vous nous faire le point sur l'état actuel de la rébellion? La rébellion au Congo est pratiquement enrayée. Il reste bien entendu quelques poches qui sont vouées soit à la faim ou à la reddition inconditionnelle. Se dire donc que l'armée nationale a la situation en main. Il est à noter également la résistance des Congolais qui, pour moi, c'est l'indice qu'ils attachent beaucoup d'importance à leur patrie et que dans leur conscience, ils ont combattu pour leur patrie. Donc, Binomo Botolanda, donc comment voulez-vous guerre au Ebanda depuis Kasavubu? Félix Antoine Tshisekedi a eu pouvoir à peine 2 ans. Yango tozo ke na 3e année bolingi asili sa guerre wana kani yo bato bazo kufa na est, bato bazo kufa na est yazo sani na lingi na sabino na est sango Goma Butembo Beni botala ba image bazali kotonga ba building kuna bazali kotonga ba hôtel de luxe bazali kotonga biloko onyo surtout est que siko Félix Antoine Tshisekedi muta tonga ngo bilo bobi kuna ba vivaraté bato bazali kokufa na lagi si bilo bozota na bilili ba building bozomona ba hôtel de luxe ezoma bazoto ngo na Beni na Butembo na Bagoma, donc c'est que bato mutu bazo profiter na masolo anapo batonga ba biloko bato bavana so ba guerre za kuna bongo bato bazotongela bango ba building na ba hôtel bazotongela bango pona nini. Mais peuple congolais to vanda nanu, peuple congolais to yeba makambo to lobby to yeba makambo to lingi et comme ngambu Félix Antoine Tshisekedi akene na Goma asali ka moi point de presse moko alobake donc po na mboka akokufa alinga kokufa la vérité po na kolongola système ya kanamba alinga kokufa alobaki ke akosala résidence na ye akokende kovanda kuna na este na Goma et koma ngambo o alobaki akende te donc bulu wana akokende kuna nana ngwa bimisa gong Félix Antoine Tshisekedi yem tabimisa bulu wana mukolo bulu abimisi bulu botika ya sa la bulu na ye. Donc vous comprenez que j'ai vraiment ressasser tous les coins et recoins, tous les problèmes de la région, et je suis à même de dire aujourd'hui que j'ai compris beaucoup de choses. C'est ce qui d'ailleurs a conduit à la décision que je vais vous annoncer maintenant, c'est celle de revenir ici dans quelques semaines pour y résider pendant un bon bout de temps. Je ne sais pas lequel, mais ce sera en tout cas le temps qu'il faudra pour que la lueur d'espoir se transforme en réalité. Espoir, je veux dire, de paix, de stabilité et de reprise, de relance économique. Parce qu'il y a quelque chose vraiment que j'ai en admiration ici, malgré les souffrances, malgré les difficultés
quotidienne de ce peuple, de nos compatriotes d'ici, mais ils luttent de manière admirable pour vivre et ils réussissent à faire quand même reluire cette ville de Goma. Donc imaginez-vous un peu un contexte de paix totale, un contexte où tout le monde va à ses occupations de manière optimale. Comment est-ce que cette partie du pays pourrait être totalement transformée et booster, j'allais dire, l'économie nationale. Donc vraiment, c'est au-delà de cette considération un devoir de faire de cette crise qui sévit ici, au nord Kivu, au sud Kivu et en Ituri, c'est vraiment plus qu'un devoir d'éradiquer cette crise, de mettre nos populations en sécurité une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que je serai là, avec vous, auprès de vous, et je vous recevrai au quotidien, que ce soit vous les journalistes, que ce soit les forces vives, tout le monde, l'armée, surtout l'armée, parce que ce sera l'armée, notre instrument qui nous permettra d'imposer la paix et la sécurité, de protéger tous les territoires de l'étendue nationale. Donc nous serons ensemble engagés dans ce combat pour le retour à la paix. Voilà, je reviendrai donc dans quelques semaines pour cela. Mais si la situation en Mboka, gouvernement, il faut avant de masolo, avant que nous ayons des Kisasa, et puis ça a changé la vie. Et ça a un problème. Ce qui a changé la vie, et ça a un problème de mon côté. Et puis, nous avons dit que présent, il y a Tchad. Présent Tchad, qui est côté, qu'on a la guerre, donc, le présent Tchad, vote qui est calaté à Koufa. Donc, Félix Antoine Tshisekedi a une insécurité d'ailleurs. Donc, Félix Antoine Tshisekedi a un pouvoir pour Akoufa. Déjà à Bundi na Kanambe, donc à Longoli Kanambe, Balingo barré et raté. Donc bino siko boule ya Félix Antoine Tshisekedi na okena est et zaliki boule na ye. Donc siko bino mukolo boule abimisi boule na ye ata changer boule. Et puis boye déjà que biso base tolobi que Félix Antoine Tshisekedi a redie kuna te. Soka die kuna betu tout ezate que pour vendre kuna il faut sécurité zala. Bon monte ndé babaré présent Tchad. Donc mutabimisi boule est-ce que boule wana ezaki abino? Na tuni bino boule wana ya kokende ko sala résidence na est kuna ezaki abino. Ezaki abinote mukolo boule donc bino bolingo boule ko leka mukolo boule. Donc ezali passe na mawa na motema. Donc to marquer une courte pause. Donc nazali ko yebsa bino que rendez-vous ezali le 3 juillet avec Congo Fort il y a présent Papicho Chamala a ko sala meeting moko kaka pona makamba mboka. Boyebi jeunesse donc oyo ko zo relé na mboka na biso donc Papicho Chamala azali parmi bato yo mboka ezali ko cha maboko. Donc to sengi na bino nyoso tout bozala wana le 3 juillet donc na Zénith de Paris, na Paris Zénith wana donc président Papicho Chamala a kosala meeting moko po na makambo ya mboka. Donc nazali ko tchela bino extrait ya bande annonce ya rencontre na population na peuple na ba parisien na batu nyoso to balingi mboka avec Papicho Chamala président ya Congo Fort. Un seul rendez-vous, nous vous invitons, chers compatriotes, to bengi sibi on a rendez-vous monene awa na Esplanade ya Zénith de Paris le 3 juillet 2021 to bengi sibino pour la meeting de vérité oyo ekokambama na bato ya Congo Fort to bengi sibino ba kongomani nyonso. Voilà, le 3 juillet awa. Pour les curieux, les personnes qui se posent des questions sur le Congo, venez nombreux le 3 juillet. Une seule date, un seul événement, le 3 juillet 2021 à 14h. Un rendez-vous à ne pas rater, le 3 juillet à 14h. Tous les Congolais, tous les membres de Congo Fort, venez assister dans un meeting de vérité. Damboya et Belé Moutazanga Tebora Tété. Merci beaucoup. Un seul rendez-vous le 3 juillet 2021 à 14h. Tous ensemble pour un Congo Fort. Merci. Venez nombreux le 3 juillet au Zénith de Paris. Tous pour un Congo Fort. Venez pour toutes les personnes qui se posent des questions sur le Congo, sur Congo Fort. Une seule date, un seul événement, avec le meeting de vérité
du président du Congo Fort, Papito Chamala. Venez nombreux, surtout vous les jeunes. N'oubliez pas, nous sommes le Congo de demain. L'avenir du Congo nous appartient. Alors venez nombreux aux Zénith de Paris le 3 juillet. Le 3 juillet, ne manquez pas, de 14h à 18h. Venez nombreux, moi je serai là. Et toi? Bye bye. Donc, rendez-vous, bon notez bien, donc le 3 juillet, donc na Zénith de Paris. Papito Chamala présent Congo Fort à un meeting mounene donc biso tout au Rosala pour recouvrir yango donc botala ke amour amboka donc azali vraiment patriote mounene makambo asalaka bafutaka yete pona yango ezali kaka po na amour ya mboka na ye yango azali kosala donc na lingi so na beta sete peuple congolais to yeba makambo to lingi Félix Antoine Tshisekedi a na pouvoir il y a 2 ans et lingi ko lobateke toujours le bactère qui a reçu sa guerre et puis boye que présent o ya reçu sa guerre ya est on ezali Félix Antoine Tshisekedi to le bité que azo kipete non azala makamna ne belé et puis bino bozota la te que babitumbe ezo bunda kuna baba armée na biso ezo zwa ba territoire belé kuna ba ville belé kuna est-ce que bozo lo belango bino bolingi suko Félix Antoine Tshisekedi baba reye ou bien kufa pona masolo ana ba présent o ba yeke na bazaki na souci ya ba guerre à Beni na badini on dirait Félix Antoine Tshisekedi bazaki na souci ko le Félix Antoine Tshisekedi bino bolingi guerre e banda depuis Kasavu bouye dans 2 ans c'est bino bokansi guerre wana Israël liseki donc bino bolingi Félix baba reye bon mon présent Tchad Félix avant kende kuna il faut avanisa gouvernement bimi avanisi masolo alors kende kuna pas beti tout ezate ke akende ko vanda kuna parce que to ndimate donc Congolais comme car na baguerre na laki sibino na sabino so tala na Beni yango na ba butembo yango botala ba immeuble bazotonga ba building bazotonga ba hotel bazotonga ya grand luxe batonga pona bana po boye ba ke makambo so leka kuna ezali makambo moko très politique ezali ba guerre mo politique il faut que na ngomba malembe po ye bandeki ne zoleka donc muta bimsi boule na est Félix tango bimsa ki boule wana ki okende kuna bino muto bopeseke boule wana bino muto bopeseke boule kolo boule bimisi boule ata changer boule ata kuta changer boule ça le côté mais bimisi boule bozila ye a boule masolo na ye et comme kaka et ça bino bosi bosala ke botika kin bato balobara otiki poto oko vanda kuna na butembo obi oko vanda kuna na Beni bolobara kaka te bozolo bakaka bilobela est-ce que mutuni nanga za na souci awa azo damete alobi bon na sali jeune il y a 1 mois parce que nazali ko compatir na bato Beni donc bino bokosa penza bino boleki souci ya mboka ko le président de la République bino bozala ba risque ko le président de la République mais non mais peuple congolais to yeba makambo to yango na lelo fallait na beta penza sete na makambo oyo ya guerre ya est kuna Beni osala ka émission César Ngadi ozo sala émission ozo kipe bato bazo kufa donc Félix Antoine Tshisekedi mutu tango ye na pouvoir nde azoboma bato kuna Beni mutu oyo akosa masolo mabe kanambe bozana bozo betele maboko bozo boule kutu mukomoko azonga na pouvoir mais Félix amema ngamba ya Félix osala donc bino sikoyo makambo Félix osala po guerre sila na Beni bino bosala ngo mais peuple congolais to yeba nanu eloko ni tolingi donc avant to comme na suka émission na biso to marquer une courte pause publicitaire dont tozo proposer bino bolanda ba bande annonce ya ba partenaire na biso donc 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite. Noël nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour d'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bof. Ouais, ça fait tout Tu es pour un mariage, un mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balis Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine,
cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Palace Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. Des appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Palace Center avec terrasse intérieure et extérieure VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Prodeco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.palicecenter.com. Flat Hotel Palace Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV et na makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Yango Togo Sala, Adi Londolé,
Feli, ah, Mosengo, Feli, tout ça la conteneur, ma voiture, tout na Kisasa, ma carton, ils ont qui Kinshasa. Et en plus, la bonne chose, voiture na yo, quand on a Kisasa, te prends pas la tête, il y a la bisson, chargé bilo qu'on a yo, te relivrer à domicile, sans un bon au teki. L'inauguration est allée le samedi. Ah, tout ça en Autriche, na van, tout ça na Vengambe. Donc Vengambe ali soba, mokonzi ya mboka ya van. Oaza ko contrôle nyonso na diaspora congolais na kati ya vana. To faciliter tâche bino mo botala ba biloko. Botande ba biloko ezali awa ba kameza ko vanda. Bon, bana mainde to lobai kaka to za na kati ya Grenoble. To fond l'antenne na Grenoble. Système to na nga Feli Mosengo ajout da pauvre. To za na kati ya Grenoble, adresse ya moto zali. Nous avons un représentant à Grenoble, à Zaliawa, Marabokando. Aujourd'hui, carton mi balé, carton moko fêlé. Donc, système toi na moi ajout de pauvre, Fatih Béton. Bon, diaspora, bana Genève, bana Lausanne. Nous avons Nanemas, Kandé Tupaki. Nous avons tout Mobimba Union Européenne et diaspora. Nous avons Libosoya, Gigi exotique. Oh, nous avons besoin de produits RDC au Bokuta. Nous avons la fête aérienne, nous avons la fête maritime. Nous avons besoin de carton, nous avons besoin de Mutuka et de Namboka. Et donc, nous avons un palais et de Namboka, référentiel. Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe. Alléluia, Alléluia. Bana bikamwa na mingi ya koloba te nazali kosenga peuple de Dieu nyonso Nzambe alobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi. Tozo luka délivrance butu na moi boya bo sosola quelle la vraie délivrance. Bana Nzambe mingi na lobezalité boya boyo kanenge bana na bato na kati ya mokili bazo tatola bakama somo bazo dénoncer. Bien aimé, c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous l'emprise du diable boya boyoka oyeko na katina bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Donc, Binomo Boto Landa, donc merci à Trona Bato tout. Edara ba partenaire na biso ba bengaka donc pour vraiment na rocha ba partenaire na biso maboko message les gars malamu merci à trop vraiment na obo zali ko sala parce que il faut to linga na biso ba congolais ceux qui tozo linga na te ata présent azo sala nyo surtout et que ça maka vraiment ndengi tozali ko lingate mais avant to sugisa tozali ko sugisa vraiment na note moko triste na nouvelle moko nécrologique ou vraiment marqué parce que azali molandi monene il y a 5 minutes avec César Ngadi donc vraiment Odicombe donc na pesa bino histoire donc dernière fois il y a une semaine à Bengi azuya lolo alobia epsa vie César abwaki sanga changa soute na sali dédicace à Senginga okizali dédicace na suka donc Odicombe witeki kotika biso le 11 avril donc à Belité un jour kaba memie kuna babi corona kufi Odicombe kufi donc azala na comble la ville bako kundaye o bozomona na photo bako kundaye vendredi au le 23 na cimetière ya comble la ville donc vraiment tozali ko partager pasi wana donc ça lagi vraiment nga pasi parce que vraiment bengi o kasenga penza dédicace à suka donc vraiment nos sincères condoléances na famille na Mobimba puis boye bake abalaki il y a même pas une semaine abali il y a une semaine car moi si bazaku tout ba réserver déjà salle pour le mariage na jié avec okufa donc après une semaine kaka il y a mariage na ye o ezalaki donc akangaki lupango ezaka net mariage donc ezalaki mariage coutumier donc après siko yo fait ngo ça na jié mais ayuti kotika biso ya ngwana vraiment
to yebake nzamba zali donc masolo tu ndenga na telemi na bino parce que santé za bien soki santé zali bien te vraiment et vous allez malamu te donc avant to suki sa émission na biso boyebi ka ke base yango nde makambu base yango nde mutu simbi 5 minutes base yango nde mutu zosala ke 5 minutes et vanda masolo donc vraiment nazali ko pesa mbote mingi na ko banda na Saint-Denis na Blaise Blaise Zebele, na voici nae Malora donc merci na seplara vraiment na couple na bino et puis petit nanga Blaise Zebele PDG donc yo moko yemi masolo to solo laka merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na keisi koyo na kati ya Namibie pour na repesa Babi Lumumba zali muto peza landaka 5 minutes vraiment arataka ngote na epsaki bino kake soki muto Afrique azali ko landa 5 minutes na zaka vraiment très touché parce que ba méga na bango zalaka ya resomba donc Babi Lumumba, merci na kati ya Namibie na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Na keisi koyo na kati ya Suède pour na repesa mbote na mama na biso Thérèse Kamani, merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Na keisi koyo na kati ya London City pour na repesa Maria la beauté naturelle Maria, merci à trop na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Maria ozalaka mutu aliboso ya kokota ka soki émission bandi au côté donc merci à trop Maria la beauté naturelle na surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei sikoyo na kati yeson pour na kopesa mama na biso azali benza fidèle de fidèle il y a 5 minutes avec César Ngadi mama na biso conseillère régionale ya Île-de-France mama Mati Kenya Tumba merci à trop na surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kei sikoyo na kati ya Melin pour na kopesa Dieu donné Wembo za mutu na ngai donc merci na surtout au ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi na tikali toujours na kati ya Seine-et-Marne na ke plus précisément na Savigny les Temples pour na kopesa Claude Biocho ba mbote ebele Claude Biocho chic de Melin Claude Biocho et bika cadeau et on va oublier mais yo allez vraiment mutu oyo olandaka 5 minutes avec César Ngadi donc une fois de plus Claude Biocho merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na tikel toujours na katia Melin pour na couper ça le grand producteur Sol Masiala merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na keisi ko na kati États-Unis d'Amérique pour na repesa mbote na Mamizoa merci à trop na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na tikali toujours na kati Amérique pour na repesa cette fois-ci na kati ya Montréal mama na biso Fina la belle voix de 5 minutes avec César Ngadi mama Fina Mokonzi merci à trop na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na zongi awa na kati ya France pour na repesa donc Pipo Kanda Vincent merci à trop na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na keisi ko na kati ya Suisse pour na repesa Titi Moyo na Genève na Patience Mantuila na kati ya Lausanne ba mbote ebele merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na zongi awa na kati ya Paris pour na repesa mbote na Dokotolo na biso Jean-Paul Kaoudi Jamba merci na surtout au salaka pour na 5 minutes avec César Ngadi na émission na parlons santé donc Jean-Paul Jamba merci à trop donc so na tangi Jean-Paul Jamba na robo santé et JD Defer merci à trop JD Defer na ok santé bandoko tungusa mais yo zali mwana nzambe ozalaka ka donc il faut umela et JD Defer merci na surtout au salaka pour na 5 minutes avec César Ngadi to zongi siko na kati à Londres pour na repesa honorable Jean Moutala, merci à trop, Nagno surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei, Sigo na kati ya Belgique pour na repesa maman na biso donc Poutou de Yalola, merci donc vraiment fidélité na eux, Ezali na eloko moro susu akolobate, merci Nagno surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na robo sanate na kati Espagne. Vrai chéri azali na kati Espagne na kombo ya Beloti Mavungu vrai chéri donc merci na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi na zongi lisusu na kati ya London pour na repesa maître Wera Mukuna Maître Rajamoule sans oublier José Kanoa qui kakamene donc tokosuki ça na batuna biso oyo ya kati ya Londres kakate donc toko terminer makamona biso comme vous pouvez vous en douter na kisasa po na kopesa Willy Panzu mbote belé Willy Panzu merci na surtout au salaka po na 5 minutes avec César Ngadi donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. Derrière la caméra et à la réalisation, Willy Kunda. Donc restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas,
Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Akozwa Masolo Nambuchu Penadikos. On doit mettre sur pied un état. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tu